Nazane sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pono kolanda émission ezui na yango bandeko balandi ya émission ezui na pesi bilo mbote bisika nyonso ezwa mibino betika ete kimi ya nzambe tata eingela o mabota mabino tokofungola basango na bobimi ya mona mboka Jean-Marc Kabunda décision finale est-ce que yende tokolobela penza mais o makoleka la République démocratique du Congo kasibilo so bomoni poisa ete Congo abiso ezali pe en état ya malamu te pamba te boko mona makambo akoningana makambo akokoto bato bako wangana makambo bako luka pe banyungu ya se otoli bon komo yoka yango nde tokosola bino po aweza chaîne na bilo ya libération ezali epai oyo to conscientisaka to sensibilisaka to mobilisaka to salaka bon éveil patriotique pe to longolaka peuple congolais na bolema pe to analysaka la bino ensemble donc to kolobala mo minute so mina mitalo pambate to ali bon kaka na éveil ya conscience pe éveil patriotique à la télé to koloba ete peuple congolais telema makambo penza mali bon malamute merci l'équipe pour la té na États-Unis d'Amérique mana ngana kunya dolanga na États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre nzambe ya pambola kilambe jidetero toke tumankale koto bokila lokonde fa pekato la akene mama la chabienne prompt rétablissement na yo mama social na biso la akene ba mama missionnaire na plus trondé na mboka nita babe il faut que moto pe bakoko lumumba pe Guillaume Ngangulaou merci encore une fois pour amener Angola no bondia botard de bono et émission ko comme na bino mamour d'Angola na mokitene Florence ya Matondomido Big Daniel Ngenda ya océan de la presse congolaise toujours na Angleterre et pourquoi pas Yannico Tamutunga, Clovis Tamutunga, famille Tamutunga Mobimba, Tolobi Nzambe, Aleka Penza, la Kobatse la Bino, mon mère de Brino, na Autriche, ah, mon mère partagé, liké, Salaka, Lolengo Salaka, vraiment merci na maman Célestine, na Florence, papa Michael, ah, Juka M, le numéro 1 aussi de la presse congolaise, vous avez tellement belé Valérie Pételo, maman Bonheur, Bande Kolanga, va ope Bokomela Kingai, vraiment maman et Jeunesse Manga. Boza tellement ébélé partout dans le monde mais pas ce que rapport tout ça la penzate na ebiete tango penzeza mabe ba loki ba ko telema ba ko bundisa me biso to ko kende kaka bokula kai kala nzako bafolange itungia ingeta na bana ya République démocratique du Congo pa baté to ko telema to ko bundira Congo to zali ko kende vers dialogue ou to ko zongela maponami o esalama ki malamu te pour te sauvegarder patrimoine na biso to yebina noté mais tozali kokende na dialogue oyo monani nanu parce que ezali eloko moko o bayiba Congo mani bali nango posa po ete to sola intercongolais na tina ya likambo oyo baboto le bali baboto la biso mabele na tina ba dui ba koti la mboka la biso pour kolinga koyiba minerai na biso na tina ete ya occidentaux balingi ba gouverner République démocratique du Congo kasi lolenge ya mabe bango baboyi bakota la polote kasi bali bongo komokota na lolenge ya moyibi pola koyiba biloko la biso po ete biso moko tozala babola mwana mboka Félix Antoine Chilombo tata mokonzi mo ekolo akende ki boko kutala basango mais likambo ezali kaka kosala ezali nini bamaloba eko mebele pamba te na ngambo ya mwana mboka Félix Antoine Chilombo la ye moko babekaki basango ete bapoliticien en Soudan oyebi ke bino benjir na bilo bosalaka la Congo bobosalaka bozofinga bato be bozoyeba te ke lobi bozala posala bango donc bazali bapoliticien en Soudan maintenant les politiciens en Soudan aujourd'hui bakomi na posala bango d'urgence babenga bango est-ce que bako traiter bakambo bien parce que bino deya bo détecter ki bango ke bali ba politicien en Soutani cela veut dire bali ba traître bato ba ko sala boye bo fika ki bango ba ko luka mbongo lelo likambo likwei likolo ya bakor na bino bo ali ko bosala ke soki lelo Congo e comme une étape oyo ezali pona bino mokonde bo linga ki bo komisa Congo lolenge oyo bo boya ki lolenge nzambe apesa ki mona mboka Martin Fayulu Madidi bo konzi bino bo linga ki yango te bo boya ki unité boboya ki ba Congo mani ba lamuka bolinga ki bo panza bango bazonga na pongi tala tango Congo mani azongi na pongi tala kake ebeti or déjà Congo mani sala muka ki abangi saki mokili mobimba abangi saki bato polo bi moto soka sala muki cela veut dire akosukola miso kolongola bampoti akotambola akokende pona koluka de Congolais akomaki prêt pour à se développer Congolais akomaki prêt pour yemoko à industrialiser mboka na ye Congolais akomaki prêt pour mboka na ye ezala malamu
yango wana lamuka ebotamaki mais par mauvaise foi koluka kaka koleka liboso tala mona mboka Félix Antoine Tshilombo ye moko na Vital Kamerhe bakendaki bongo kosomba maboko na boyokani ya malamu te oyo lelo ekomi problème ya bakongomani yango tozali kosenga yambo bokendaka bobongisaka po bambeba ya boye ezalaka te en plus tala motema mabe ya bandeko la biso tango bango bazwi bokonzi bakomi kofinga bikolo misusu oyo efalaki tozala kati ya unité bokonzi eza ya biso ya baluba tokonzi tabilo lokola bakayansa bokobika te Félix aza seko la seko makambo maïke sans tenir compte que tango bozo sala bongo bozali ko déstabiliser bokonzi ya mona mboka bozali ko déstabiliser ndeko la bilo parce que bozali ko kontisela yende binemi boza ko créer te que azala mokonzi akomi kaka mokonzi ya parti moko alors parti o ezo souffrir et ko kende pe ko luka batu mususu po ba ya ko sala mabe oke tozo détruire kaka nation na biso tala lelo place de tosuki tala lelo place de tosuki ezali pasi pe mawa alors bandeko la biso na yebite so tokoza la capacité kabuya chana video moko ya kala bon ezali pasi pamba te baboy yango ya li video ya mona ya ni mona nsemi alobaki pe makambo etali este bandeko la ngai mboka la biso ezala problème kaka moko ya manque d'amour soki bolingo ezali tokobika makambo te mais tellement mutu soka zwi bokonzi posa na ezali ta aider nation posa na ezali nanu ye moko s'enrichir yango na moni foto boya ka bato basa babola bakotaka la bokonzi tola ba gouverner il faut to yebaka ba vie na bango pe to yebaka lolenge na bango mais ezali pasi pamba te bato bazali ko diriger mboka bakoya kaka na lolenge wana or tangu yo komi tata mokonzi mwa ekolo esengeli na yo otala na nation oui okoyede ba oya yo parce que c'est juste mais il faut nation na no sepela po ete babetela o maboko lelo mutu boko ta koyebisanga ke mona mboka Félix Antoine Tshilombo na mboka o République démocratique du Congo bato balingi tala lelo likambo ezokoyela biso eza likambo etali nation eza likambo esenge tosangala mais bato bakomi kozongisa makambo baluba basala biso kala pona nini quelque part diable azolinga te ke Congo est avancé balingi baya kokotila biso tribalisme yango nga nazoloba na bino abala tribalisme na mboka na biso tribalisme eza te moluba aza congolais mais ndeko na ngai yo il faut yebaka ndenge nini ozovivre na bato tu es trop orgueilleux ofingi bato trop pour bo déstabiliser pe bo konzila bilo moko et voilà esika ni esiko tokomi oyebi vérité te oyebi no eloko te motelemi kaka oza kofinga parce que président de la République azali ya Kabila na yo non à l'époque de Mobutu a servi tout le monde hein? Yango lo moni awumelaki une fois tangu yo zwi bokonzi olingi kaka bato ya Kabila na yo ndeko na ngai yeba ko échouer po bandeko batikali ba kolingela obula nde bakino balobaka aujourd'hui tozo que le vers dialogue ba misusu bakomi koloba ke mona mboka Martin Fayulu madida ke le dialogue te misusu bakomi ko benda koni po la koloba ke bandeko boke dialogue te botikela eza mukumbala yemoko est-ce que il faut que le dialogue te po to aider nation po to komi na alerte toza na temps o mboka ezokufa bandeko la ngai oui bien bon naza na kana na bato balobi ke bana mboka ba ke le dialogue te batikela ye parce que tant babana ko senga ya boyaki oui bozala bilo pe la raison excuse mais botela sikoli kama mboka milliers de personnes bazokufa total mboka total Félix te parce que bino pe bozali ebele autant toloba ke Félix aza Judas ebele bontimaka te bo betanga bo boma mwana nga pour la koboya ka révélation nzambe mais lelo bo revenir na raison to solo la entre congolais parce que to koyo kotika te nanga aya na mboka bato musu balobi to kende transition sans Félix non to me créer ba porte ya ba dispute la mboka
Félix ayibaki bokonzela biso oui, mais bino moko ba congolais botiki a diriger. De tout solo landé dans mon mboka Félix wazali congolais. Ayebisa biso le vrai problème ya bangola bananga. Parce que ezali conflit ya nation te, soki nation elingi kopesa maboko, ezali pamba te bandeko na biso bakufi yango toyoki kanda, bana biso bakomi kokende kosanrole, po bakena est bakende kokufa, mais complicité eza makasi, mabe eza makasi, baloki bazali ebele. Yango nde tozali koboya air moko pour la bala bakokufa pamba. Yango tozala tina ete mwana mboka akende. Tata bokonzi azana droit ya kosolola la ba congolais. Parce que président Eline en 2018 a lobaki makambu oyo ke toza la crise ya légitimité, asenga ki réforme, asenga ebele. Enfin, il n'a jamais trop tard. Et aujourd'hui, espérons que mon mboka Félix Antoine Tshilombo à revenir na ba vraie raison. Il y a hypocrisie. Boba mona kazo rassembler ba tout mais ne le veulent pas, mais je pense que makambo azolinga sala siko ezo utapena na motema na yepo a sauver patrimoine na ye pe moko a mi sauver. Alors mon mboka Jean-Marc Kabound abimi. A cause la dauphin de balobaki. A cause la parce que aza appui siko. Kobima na ye eza azarte. Kobima na ye eza grâce te, kobima na ye eza parce que il faut bima na moment o ekoki. Pour à jouer rôle. Si quoi Mike Moukebaï Abimi grâce à Eliga Jean-Marc et bon Mike Moukebaï a reçoit grâce te. Cela veut dire Jean-Marc Abimi dans moment opportun. Cela veut dire Jean-Marc aïe pour mission Ezali. Mais biso peuple toza la souci, il y a tout sauver nation. Tolingi amour sincère. To aider nation. Bande kolanga. Moi la mboka Martin Fayulu m'a dit a le droit ya ko participer. Parce que il faut ba solo là. Ba politicien congolais bazana droit. Ba diaspora congolais bazana droit. Peuple congolais bazana droit. Société civile à kozala, basango ba kozala, tout congolais, il faut bazana uni autour d'une même table pour te sauvegarder patrimoine na biso. To koe kondimate. Bozon ka langage oyo ba douille bazouya nango. Balobi nous sommes des congolais. Moi mboka Félix Antoine Tshilombo ko sabilote. Ya koloba ete boya bo s'enrôler. Botika ye a s'enrôler moko la famille na ye parce que yende muta kotisi makambo o na mboka ba Rwandais baza boy. Oyoki langage bango bazoya nango tolobaki banda kala bazoya na langage ya koyebisa ba peuple congolais ke biso to bande ko na bino to ende ko sauver bino na bouchon ya Félix. Mais batu babanda ko yoka biso te. To banda ko bela pe ba mitie bango batoyi na bango baboko yoka. Mais aujourd'hui Congolais, il faut aider Congo. Congolais, il faut aider Congo. Tout Congolais place aux alliés, cette guerre, il y a Félix. Et cette guerre, parce qu'il y a un deal. Et comme c'est un problème, il y a un yoto sauver nation. Parce que l'air est tellement grave. Ceux qui sont congolais, il y a la démissionnaire, mais il y a un intérêt à la nation. Total intérêt parce que Félix. Ce sont des Congolais. Oh, bah, ça va innocent. Oh, bah, bunginzela. Oh, bah, c'est perdre la famille. Alors, tout le monde a une divergence. Voilà. Tout le monde a une guerre froide. Tout le monde a une nyos. Tout le monde a une nyos. Tous la unis comme un seul homme pour défendre le patrimoine. Nanga aza assassin à Congo. Personne n'a coupé ses maboko. Personne parce qu'il tue le Congolais. Azotambo là-bas Rwandais. Alors tous à la faibleté. Tous à la lâcheté. Bato bazoya ko diviser biso ce sont des sorciers. Ba balinga mboka la bisoté. Problème ils ont concerné tout Congolais. Problème ils ont Congolais nuance sonde fois tellement. Ezate ponga la zamutaï de peste
nde na côté le maté te eza guerre aide peste eza guerre ba bomba ba congolais eza guerre te ya MLC ngakutu la seka kitango batu balobi bazongisa bemba ministre à défense beaucoup la kalosako auto za la défense à peine lo nyo sali c'est du théâtre hein au bilo bo sala la mboka boza ba sentimentaliste hein? Beaucoup la auto za la wa penza ministre à défense à saini bakeneka po ba contrecarrer ba démarche de ndo ça na Russie mais ce batika ki biso peut-être mais lelo makambo ya nde mususu alors ku ya mabe ezali ko ya na mboka makambo ya mabe bali basala biso na mboka alors toko sepela kate ke mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ba ya ko sala ye lisusu mabe na nation wala toko ndima yango te parce que toko bima bazoba moko ya kosakala te pe ba konyata biso koleka ta ndenge tonyata misiko il faut to repousser vent oyo ndeto lo bala mwana mboka Félix Antoine Tshilombo tu es démissionnaire. Il faut biso non to bunda liboso. To repousser ba loki oyo, to repousser ba rwandais, to zongi sabango, to bomba bango, to la sabango que nous sommes des vaillants héros pour la défendre le patrimoine na biso. À ce moment là tant biso mo to kotikala na inter congolais, to bi Félix e pema. Au monde makambo elekiti, pema. Mais ya boye, ne lulu e lulu papa la. Botiki batola baya, te. To robika te. Toko défendre nation te bitumba ya balumumbe kewa 57 patriarches bakufa bozo ka bango mawate milliers de congolais bakufi koleka kutu mo génocide bozo ka mawate tolongwa la ba divergence tolongwa na ba divergence to sauver patrimoine na biso ngala zolo bakaka si marche oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo bazo sala et que ezali sincère toza la kati toyoka ya yebisa biso nini azala ngoposa. Et bon, on peut to bunda. Kasa kosate po ta eza mabe, mboke eza mabe. Mboke ya koningala. Alors ba debo sembo, pe ba congolais ba kota likambo pe to bunda. Kasi atika te makile ba kongomani ekita po andirsi motema na ye. Te. Mais na liki ete lokola za tata mokonzi ya ekolo, akoyo kapelo feko, oyeko kotela epe maleli. Na ndimi te ete akosele su makamba lo prengendo. Na ndimi ete mona mboka ya solo akotinda bato babunda la lolenge o esengeli po ete to sauver patrimoine na biso parce que bako kozwa Congo lokola zoba te bako kozwa ba Congo lokola banyama te bako pe ko botola ka mboka na biso te si esalamaki bongo ezalaki parce que mwana mboka yibaki maponami parce que mwana mboka salaki badili na bato ya mabe parce que mwana mboka aboyaki mwana mboka Martin Fayulu Madidi azala mokonzi alors na lolenge wana ndetala lelo il faut accéder parce que les tumba oyo bazoluka ndeye donc il faut accéder à bata masiko na mukongo ba congolais pour ba congolais bakele ko bunde tumba tozo mobiliser tozo sensibiliser toza kala ko benga bilo to lobi ete toza la prêt pour la révolution ndeko langa toi tu parles trop hein mais loko moko sala raté nous voulons la paix yango to défendre patrimoine na biso yango tozo sungana ba congolais yango tozo landa yango tozo benga ndeko soko yoki ko ndirse mutema te partager be mission like yango. Parce que situation cause à la critique demain ou après-demain. Bon, ça la wap. Nous, on n'a pas de moyens à ça à ce moment. Donc, moyen ça il faut te repousser bangouda. Il faut to bunda. Il faut bisoto bunda. Il faut les Congolais bunda. Il faut les Congolais repousser l'ennemi. Faire d'essai. Tout ça la bino ensemble. Toko bunda la bino. Toko la tabateni. Tout Congolais cause à la munduki pour nous défendre le patrimoine. Les conflits internes, après, parce que si koyo munguna azana porte andako, il faut te repousser. Nzambe apambola biso, bino banso o bozo nda biso partout dans le monde, na South Africa, la mboka ya Gilo Mpinga, assalamu alaikum mama Jawa, nzambe aleka la kobati ya bilo ba musulman nga partout o bozali, bo prier pour la biso mama Samuel, mama Dolo la Suisse, mama na Jolie, to ala posa la bilo nyoso ba mama ya Canada, na mboka ya papa Alfred na mama nangai Clarisse, Nzambe abatte la bino tout. Tout ça la poste à tout Congolais sauf personne. Soko lingara Congo te, tu n'es pas Congolais, kofinga Congo te. Soko sa Congolais n'attend où tu dois prier pour ta nation. N'attend où okoluka les voies et moyens pour te libérer mboka la biso. Mais de nous maudire, Dieu aussi va te maudire plutôt. Nzambe pe ako maudire yo parce que bénédiction na yo ezo dépendre na nation na yo.
fatigué ba congolais te ko le discours à mabete. Jean-Marc Abimi. Est-ce que ça grâce? Est-ce que ça grâce? To Abimi pour faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Merci Nakabouya l'homme puissant, ne change pas l'équipe qui gagne. Merci n'a pas petit directeur recherche stratégique et ça me conduit Paris Abimi so Babiso. Où est Mike Moukebaï?